Parler de Belleville quand il a pas trop pour de l'écriture, donc soya commis, maman d'a commis. Si, si. Elle a quoi en particulier? L'oiseau le Belleville d'un commis sa théâtre, t'as dit. Vous allez trop fan de, d'ailleurs vous avez fan de, au moins vous allez na côté à vérité. Belleville vous sa théâtre à côté ni. Il y a d'ailleurs que baby sa théâtre vous allez la bien. Là, on a 21 cm. Adassa, c'est tout le cas qui. Mais tu souliers belé. Ndenge ndo tikalika na wana. Tu souliers mambo belé ada. Voilà, nous sommes avec Tadi sur mon plateau. Papa, relation nini pour rester au Pekota. Relation nini artiste et comédien encore développé dans chroniqueur. Ça le kola nzeta mbila. So kati nzeta mbila okozwa banini ba biloko Montréal comment nous anini Mandala non kuna kutu na comité nazwa nano so kati nzeta mbila ebotaka banini ba bampose à part bampose ezana nini mususu ebota ba makokolo voilà na kaka na kati ya nzeta mbila soko ke musika apesi yo mandalala wana okosalela ngo na ba événement ebele na ba matanga na ba fête na ba nini ceux qui o zuikaka o kausika ba mandalala na ye akomi kombo okomo longola salité na ndako na lupangu na vie na yo ceux qui o longola na okiti mwa ndambo akomi mbila wana okoli yango na hernios okosalela ngo mafuta okosala ngo mosaka osali mosaka moko pe obuki ndika wana so buki yango na kati nango ozwi mbuma wana oke nango bokwesa lango savon et sokoleli o bilamba elongoli o salité c'est sa belle vie. Vous êtes sur Top Media TV. Bonjour et bienvenue sur AMTV Africa Télévision à la maison de l'excellence. C'est votre adresse à Kenya, la maman des étoiles. Je pense que vous allez bien moi de ma part. Ça va, Dieu fait grâce Ngolo toujours. Après, c'est tout le temps aussi que tu continues au salaire, même mon salaire. Donc, derrière la caméra, il y a pitié de mon cœur. Je dois assurer côté image, son, lumière. Je dois assurer en haut de l'eau. On a besoin d'Africa TV, on a besoin de Top Media. N'oubliez pas de vous abonner. Vous méritez plus quand même. N'oubliez pas de vous abonner. Oui, donc. Oui, on a partagé le lien. Si vous êtes déjà abonné, c'est bon. Si vous êtes abonné, abonnez-vous massivement sur nos chaînes YouTube. Vous avez des bisous, tout ça, sur mon salon. Qui te cocoler comme mon plateau, je suis avec Tadi. Naïb Sabino. Et je suis le Congo, moi mystique, mais je vais dire tout à mon comme toujours, mais je vais bien tout aborder, moi, je vais respect. Je suis la toujours digne, je suis en famille, papa, maman, bêtise et bimarité, sanité, bimarité. Oh, t'es voilà diminuer volume place au thé. Et je peux les caractères avec mes sons en assaut. On est à peine principe. C'est la réalisation et avec moi peut déjà m'aider à dire bonjour Tadi. Bonjour Adassa. Bonjour na Africa Mobimba Nyons. Bonjour aussi na patrouille HN. Merci. L'excellent Thierry Mumbai le pharaon. Donc merci beaucoup. Yako Ponanga Lokola invité Nabino Atongwa Lelo. Je suis très heureux. Oui. Voilà, très heureux d'être notre invité de ce matin. Mademoiselle Bélé, surtout la poignée pour Mademoiselle le Calamilio, il y a ça, la femme doit expliquer son cas. Naza. Top Média est en Boulandé. Ouais, ça va, ça évolue pas mal du tout. Hein. Par la grâce de Dieu, ça va. Le bon Dieu nous fait grâce. Bien que Eza n'a pas les hauts et les bas, mais on tient le coup. Comme nous sommes les enfants de Dieu, on garde l'espoir que demain, nous serons aussi comme Africa Mobimba Boui. Quand je viens, je regarde le plateau, je dis gloire à Dieu, parce que j'ai été dans beaucoup de plateaux, il y a ma télévision en clair. En tout cas, il y a peu de chaînes de télévision au bazar organisées. Africa Mobimba Télévision et Zali. Vous voyez. Donc, je dirais gloire à Dieu, Top Media Télévision. Avec le temps aussi, les bons dieux a la grâce. Mais nous sommes là, nous sommes en train de travailler, nous sommes au service. Il y a nation, au service, il y a ma bonne cause, au service, il y a ma valeur. Juste pour nous faire, promouvoir, valoriser encore une fois la culture congolaise et pourquoi pas oignons sur ESO pour entourer la communauté congolaise. Voilà. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Toujours continuer, même besoin d'un peu de comité. Nous avons besoin d'un programme de ça dans notre minute.
Au visé loin de ma cam. Vraiment. C'est le temps, tu as ambition de le roi faire, tu as ambition de la Ah. Au bandu ko tout hein. Atiki. Et monsieur passe dans ton sang, tu es bon bah donc on met les gars mais tout le monde ne sait qu'il est. Est-ce qu'il y a un tout est bordé là tu es bon bah qui ngate. Quand ça na pipi na munga me pisse ko kaka. Voilà, vu que tous ana yo dans le bac quand même na debi, milieu peut-être on a tout côté bas si je mutami a remettre ça bien le roi azate. Ouais. Mais la vidéo bata théâtre papa. Lobe salenga masomo na kota que je crois Instagram dans page yana ka ba chat biloko. Natali liste batie ya bana basi na bala mibali ba PD na ba lesbienne bon naza penda makasi te ba dossier ba théâtre il va fana vuango nini eleka kuna. Adassa, merci beaucoup pour cette question. O ezo le kakuna ezaka bozoba. Ouais, ezaka bêtise. Eza ba diffamation. OK. Eza ba n'importe quoi. Eza makambo ezo honorer communauté. Si vous regardez bien, c'est pas beaucoup de personnes au Bazoko Salango. Un groupe de gens. Excusez-moi, permettez que je puisse être un peu... peut-être ça va choquer mes parents, il y a bande ko ebele. Oyo batiki bana na bango ba matina niveau oyo bakomi. Oyo ezo koleka kuna ezali juste les ambassadeurs. Il y a des familles na bango bazo kolakisa les éducations reçues par ses propres parents. O ezo le kakuna ezali bana oyo bayokelaka ba parents na bango te, bana oyo bayokaka sonete, bana oyo bateka na molimo na nzoto. C'est-à-dire baza sans frein. Vous savez, même la Bible nous dit bazalaka sans frein, bazalaka ndenge nini. O ezo koleka na milieu ya théâtre et komi koleka et komi kokoma à peu près le la Sodome et Gomorre mais na ndenge siko ya lokuta. O ezo koleka na théâtre eza l'histoire il y a les prophètes Habakkuk na kati ya Babylone qui déplorait le comportement ya babylonais qui plairait qui plaidait et pas Nzambe APC Makas enfin que aluka moyen à délivrer peuple wana a longola bango na kati ya mafinga kobomana makambo nzoto makambo ya bosoto à l'époque. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens en Afrique à Mobimba télévision et pas Thierry Mombaya awa bakoki koyeba aussi moi histoire ya Habakkuk ezali parmi ba passage biblique les amis coussé les anango molaïté. Si vous voulez bien comprendre, allez bokene na Habakkuk bokene kotanga. Eza nango mukuse et cause juste 30 petites minutes et on comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et puis heureusement aussi, je ne dirais pas malheureusement, heureusement comme Dieu era salaka a sa vision apesaka abakisaka provision likolo ayepe vision apesi na moko ya ba comédien ami bimisi muto alobite comme onanga Habakkuk ba nyonso bazolandanga les Habakkuk ale batu nyonso pe bazui rythme wana bakomi pe kolanda biso nyonso tokomi ba Habakkuk azalaka mutu moko ba nyonso babano lande na sima kombo na bango ezalaki ba babylonais. Voyez, donc c'était un prophète. O ezo le kana théâtre et ça, humiliation, il y a ma famille et aussi une grande part, il y a responsabilité, il y a pas, il y a des comédiens. Et ça, il y a des comédiens. Aujourd'hui, ça fait trop mal, ma soeur Adassa, de voir que Batuloko, là-bas, président Caleb, que je salue en passant. Il y a une liste à ça. Il y a une poporiste à ma casse, il y a Betaka Bindi ma casse, il y a Betaka poporiste. Aza parmi bae oyo baza na caché à Mabé. Moutuloko la papa Caleb qui a sa femme, qui a des enfants aujourd'hui, qui a une famille, qui a une belle famille. Olamu kitongo mo boye pour na kolati salokuta moko boye maquillage olobi non photo luka moyen to potabato nyonso bozoba photo luka moyen to gagner li panabiso dans le bêtise. Mutuloko la ba Omarika bongo wana bazali ba mebali ya batu ba yaya batu bazana ba belle famille batuloko la ba maman Moseka a un enfant qui a plus de 30 ans si je m'abuse pas
moi na ye oaza na États-Unis ou bien Canada afandika bwinanda amoni bazo traiter maman na ye lesbienne à l'occasion de rien ou même preuve moko de ezate o ezoleka na théâtre eza un groupe de gens ndenge na banaki olobango bandeko moko baza na base te baza na notion te baza na matière te baza na formation te bazala ki lobina ba musicien ba bomi ba musicien ba diviser ba musicien ba kotisi ba empoisonnement ba kotisi système ya ba enregistrement ba koti mabe ba détruire le musicien lokola ba moni ete na musique déjà ba réussir ko détruire alors to ki ne pe na ngamu ya ba comédien to luka moyen to semer des ordres ndé to mesana ko semer ba des ordres alors na calcul na bango ba cibler mutu moko et mutuana poto luka moyen to saluer ba comédien nyonso faut to cibler mutuana oyo eza belle vue. OK. Oyo eza belle vue. Lokola to yebi ke belle vue azali rassembleur, belle vue azali celle qui a quand même essayé il y a organiser encore une fois les théâtres. Elle est parmi ba EOP ba pesi Valère lisusu na ba comédienne yamboka na biso. Alors poto sala makamu na biso bien. Lokola rivalité moko bo ezali entre Bellevue na Sila. Biso tozali batu ya Sila. Bellevue azana batu na ye balobela kaye to ya to diembela na sima ya Bellevue poto luka moye to salure batu wana bien na ndenge elongo bani. C'est ce qui se passe na katia monde ya théâtre. En tout cas, je suis prêt à répondre à ma question de Dionso. Merci. Papa nanga, mona marambo mtuna mkatongo kopesa étiquette parce que marambo soso te remonte et le moment depuis kala kema elinga na pamba te omoni. Très bien. Comme ce que ça le coûte mais dès que mutu mo zero bandela comme quand tu m'as dit na mtu abatu. Est-ce que c'est soloté? Mais motivation, problème na motivation on est uta kwa pour la mkitongo bongami au chepe parfait na yo tima sapatu na yo balati au micro liboso caméra za la ka liboso caméra mtu bamiloba loba na ya ka to batu pesa pena na motivation moko lelo pena ki panze makita motivation na eutaka et pas la communauté congolaise. OK. La communauté congolaise bazali la communauté congolaise ils sont trop captifs na bêtise. Ba accrochaka facilement na buzoba. Tu sais que le bêtise ça est lango publicité té. Si. Et il suffit seulement au salaka moi bêtise mo boya mokié et s'imposer et sur place. Ils savent que ndenge tozabwe avec le Machivi on peut nous donner une grande place dans la société. Je venais de te dire tout à l'heure. So tali bandeko nyonso bazo semer terreur, trouble, ba division. Oyo bazo koloba balokoute belé na place publique baza na ba référence té ceux qui otuni bango la majorité qui sont là ce sont des parvenus la majorité o bazana ba bato babimi dans le néant c'est-à-dire na mutu na ye a imaginer qu'un jour plus 33 et kobenganga plus 1 et koki kobenganga mais à travers buzoba moko boyo qui a oyo ezala bien organisé et pas bateau yo bazala ki liboso na bango ba ye na communauté et fongoli maboko ezui bango ba yambi bango et puis baluki moyen ba propulser buzoba au lieu ya koluka ko propulser ba valeur bae bazali à la base ya makambo nyonso à part bandeko yo bazo koleka na baitando ke ezali communauté maman ezali question te ke mai eningana kapamba te mai pe eko ningana pe dans le vide mai eko ningana dans le vide parce que moi nga onazana yo tu sais ba journaliste belé na ba bango te ba comédien belé penga na ba bango te. OK. Je suis déjà Yabandeko Bakoli à 18h Chioli. 18h Chioli. Je finis mes études en 2012 si je ne m'abuse pas. Na 6 licences en 2012 mais na yebaka même air nazo sala mémoire nanga pour na défendre rango. Une fois na lala libanda. Na lala libanda te parce que na kenda ki bisengo moko boyu non. Na lala libanda parce que je suis allé faire le travail, il y a fait d'études nanga mais je n'ai pas averti à la maison que je serai en retard. Quand tu viens comme ça, bakangi portail, tu ne peux plus entrer. OK. Ce qui y est mei, mokolonda kwa ye afandi na salon. Donc après, il doit kota sous-sauter. Parce que c'est comme ça que je suis à la maison quand il arrive, et donc Katouni Adassa Zap, Jojo Zap, Lamédié ou Christivier ou Bénédicte ou Patience ou que son âme repose en paix, Sernanga Koufa na États-Unis. Est-ce qu'ils ont mangé? Ah oui, d'accord. Azu télévision, Azu le colonaye, Atie Likolo.
ya mesa abanota la télévision. Donc ce qui portail et fongwami, c'est-à-dire moi na o azaki nandako a fongoli portail soit à kesomba eloko libanda. Mais oyo azalaki libanda qui n'a pas averti à maman. Yango omoni aujourd'hui, j'en profite à travers ton émission pour dire ba maman bazali bae oyo batu o bakoki ko construire famille, bangonde batu batongaka famille, bangonde batu ba protéger kabana, bangonde batu basalaka que les enfants puissent avoir une base moko boy solide. Déjà quand soit solide na moi c'est bino tout le monde bazana ndako. Mais sauf Yaya Azali Banda, tu es informé ti erona comité à Kenda Kiwap. Il ne m'a pas appelé. Ils étaient comme ça. Bah, une complicité moko impossible. Et quand je viens, Eza Bongo, je me rappelle, na sota mire pas ba voisin na Kenda na Lala, na studio mobu, Ezala Pembe na biso, camarade moi Zala wana, attendez linga parce que j'ai pas l'habitude de monter dans de lits des gens pour dormir. Nazo occasion et aucun des vacances c'est pas batoté. Donc nazu moi et lokomoko natandi na se na lali. Na mémoire nanga. Quand ndenge to chaka na ba cartable wana na ye na fandi na lali bongo ti 6h du matin à la muki 8h bana fallait baba que les classes wana ba fongoli portail na ki na koti. C'est ça. Ce qu'on a on a fandi na yo na betelio les solo na pourquoi. Na yebi vi il y a des ordres été, na yebi vi il y a bouzo baté ndenge zalaka, na yebi vi ya diambaté, na yebi vi ya boîte té, na yebi gou ya masangate. Donc na yebi pe vi ya ba chelte. Mais na vrai noko don ndeza boy donc na ndenge ya faute to sola non tout à l'heure pour dire té. Donc na yebi makambuo ebelete. Beaucoup de choses nga na yeba ngote. Mais tu sais que quand on lobby que maï eningana pambate, mais maï ici eningana peut de panangati. Mais dans le vide, maï de ningani. Batumo ba oleka na télévision pour m'insulter. T'as dû on a azaka PD. Et nous connaissons ça là parce que bakamba de PD bazamo na kati na muni ba kutangi batangelinga pananga da costa. Oui, na zoya nasil sana question oh donc tuna yinga ke maï de ningana pambate. C'est juste pour te dire que maï pe eningana ka pamba pour ngai frère na yo on a famille. Ba ningi selanga maï à l'occasion de rien, je suis PD. OK. Ba ningi selanga maï po ba tinde la biso peka ba vidéo. Obando za la na Chine, obando za na Chine, ah Chine kuna moi si do bengana yo. Oh là. Ba ningi selanga maï et que yo ti erdo bando sala ba voyage OK boye za moi si muto do bando sala l'onionso. Mais dans tout ça on a conscience nanga naibi que je le faisais moi seul avec mes propres efforts nandenginza me do bando pambolanga. Je te dis avec l'internet tout est possible. Si. Oyo ezali mutuya eza kaka que je puisse avoir de vue. Ba yokanga ba monanga ba talanga et ba benganga ba yepanga ya pena au sololi. Au sololi pena OK bien. Donc eza ba résultat ya éducation ma b ba parents ba pesi bana yango lelo ba parents bazoko les enfants bazoko représenter ba parents na bango na ba place publique. On peut pas les juger, on peut pas les condamner, mais on peut plutôt ko yebisa ko rappeler na ba obligation ya ba parents au banana no ba komi bongote ba ça l'effort que ces enfants même super faute ba parents t'as dit na balaba avec tout dans l'éducation biso moto ramasser comme son père officiel à la base c'est le parent. Tu sais aujourd'hui Adassa je vais te dire un truc ezana bana oyo tel que moi na koli na via passer OK Adassa na koli na via passer to koli pe na vie oyo donc ezake non moko peyo moko okokipe ko me foutre la classe ezate que non pour ndako ezanga ki ba foutre la classe mais otalika ka ba charge au papa azanango mais moko au filmer au salibo au yepe au bakisi moi et loko na makambo ya classe na yo on comprend peu maman moko pe donc to fana pe boyepe pantalon de ezate mais pantalon de ezate wana papa azo epsa yo Maman azoe psayo, muto da bokolio azoe psayo, yaya. O yozo kutana nango lelo, lobi peut-être ekozalate. Alors pour bien vivre dans la société, il faut zalaboy, ko enviete, ko lulate, ko mona boyete, ko kende boyete, ko sala boyete. Lorsque ozu ozoko tsango mwana na motu. Et ceux qui olakisi kaka mwana nzela ya nzambe. Et si li maman. Yango nga nazoe psayo que non, ezali ba responsabilité ya ba parents.
oyo nano bazokoka koassume yango te lelo oyo nano ekomeli bana na bango te batala bana oyo ndenge bazofingisa baparent na bango batala ndenge nini bano bazodéfinir baéducation oyo bajuichesse epa ya baparent na bango oyo ezali ya mabe parce que papa na ndako akopesa yo éducation soki olongwe na ndako oke na église oke lisusu kozwa éducation soki olongwe na église oke na école oke kozwa éducation siko soki papa na ndako akokaki ko orienter yo te po koma awa na église pe papa akoki lisusu te po atinda yo awa na école okozala utile dans la société ndeni et surtout si tu n'as pas Dieu parce que soki yo za na nzambe te adasa il faut za na satana. Alors, ce qui est aux Satan, aux Nzambe, aux Katikati, aux sans position. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Tout est lié au bordure qui est au PD. Et ça, l'année dernière, la moquée, la vidéo, on peut confirmer Penza. Joana Penza, maman, la PD, c'est ça l'année dernière. Comme moi, je suis un vrai Noko qui a ses 21 cm, c'est le diécé. C'est pas vrai. Oh. Mais yo, on comprend. Tu continues. Tu continues. Adassa Sege. Noko, au moni batbazolo na Adassa a raison en tout cas. Tu continues. Je suis un vrai Noko. Et ça là, tel que moi, tel que nga. Et ça là, nga vraiment pas cité dans Oseka. Et yango ozomona. Nazomona bazoko traité bandeko oyo na ba papa o mususu moi ça me dérange parce que nga nako trouver ngo normal mutu mususu ako trouver ngo normal parce que yé azana ba pratique wana te mais bana ya batu o bazoko traité wana parce que tu sais aujourd'hui hein, peux-tu imaginer le président Caleb ako kenepena afandi et pas belle famille na yé batie live wana azupe misu a fixé beau-père naïe ou bien belle-mère naïe. À kokate, voyez-vous un peu. Donc, c'est-à-dire, moi, soni moko boy et lati mutu na makambo mutu azate. Tu vois, un vrai nom aza oyo balobake no noko na abimaka na fille mo boy na ba fille mo boy. Mais ceux qui bakomi koloba ete ndeko wana mobali bakoma ko bima na ye ou bien ya koma ko bima na ba garçon mo boy. Maman c'est humiliant. Et ça, c'est le côté que nous pouvons applaudir. Et ça, c'est le côté que nous pouvons encourager. En tout cas, et ça, la pratique Yamabe que nous demandons, même naba oyo, baza derrière, babiloko. Les orientations sexuelles. Moi, je ne suis pas Dieu pour les juger. Qui suis-je, maman? Pour naïb sabango que non, bokoki ko sala ngote, bokoki ko tambola banzela wana te. Mais bo sala ngote po boya ko détruire naba éducation yaba na bato. Parce que lorsque vous venez avec ça à la télé, beaucoup mieux que ça la promotion yaba homosexuel, d'office moi na mon andaku atalaka alandaka à cause de gouana à travers influence au bino bozana ngwa la télé. Donc il y a un moni même excusez même bandeko ba jouer ka rôle ya batuana moko na pesa bango conseil d'abandonner de laisser parce que déjà ceux que ça na mutu moko alingaka Adassa a joué mingi rôle ya ki lesbienne. C'est-à-dire mutu oyo alingaka Adassa na akoki ko incarner esprit ya Adassa katinaye na pratiquer nanu ki lesbienne ngo ezalaka ndeni. Goût et ya kaka so mekimba mokoti. Après goût et bando ya voilà. Comme meka oyo otekana tel na lingaka mutu entel na tu na ouais azane le na mekaka même ata pour se planer za ale bo songa pe na meki meka oyo voilà et ko pesa nga pe makambo oyo yazwa parce que bango nyonso ezalaka nini pesa nga boye okozwa boye pesa nga boye okozwa boye sala boye okozwa boye donc ils sont comme ça donc mon réalisateur si vous pouvez m'aider okoyamba no téléphone azoya awa. Oh, expliquer, voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. On a 21 cm. Adassa, c'est tout le cas qui. Tu continues. Mais tu souliers belé. N'engeni ndo tikalika na wana. Tu souliers mambo belé ada. Voilà, nous sommes avec Teddy sur mon plateau. Papa, relation nini? Pour respect au pécota. Relation nini? Artiste et comédien encore développé dans chroniqueur. Il faut la casse sur le plan professionnel. Tokuta na yoka pour na musala. Après musala, tu as place tes photos que nous met la bière.
toi na place te foyo na ngato ke feti toi na place te foyo na ngato kende ko staffer oui na koki ko pekisa bato te ba kende ko staffer na bandeko na bango ya ba journaliste ou bien ba comédien mais il faut ça la sélection otala est-ce que cette personne est mature est-ce qu'elle est consciente en fait mon se peut-être coach na carré yango nga nazoya il faut otala mutu lobby azalaki ndenge nini lelo azandenge nini soki na ki na tamboli na ye to meli na ye vers est-ce que ekozala façon ya ko fungola porte te pour lobby aluka moye donc ka monkenga na lingaka mingi pe eloko na lobaka avec le comédien bolingana te bino na bino bolingana te mais bolingaka nde musala na bino soki bolingi kaka non maman pardon soki bolingi musala na bino lorsque vous aimez tant votre travail amour du travail au bokozala nango entre vous les collègues et ko permettre que ba réserve ezala toyeka to sali musala na biso to liende to liaka wana après le travail tout un chacun ake et panaye. Tu vois, ça le respect kozala. Mais lorsque vous embrassez na bateau koki ko embrasser te muto yo yebi ke lobby. Abandaki ko finga mama ya Werason. Muto yo yebi lobby abano finga mama Fali. Muto yo yebi lobby abano finga mama Fere. Muto yo yebi lobby afinga ki nzoto a mama Top. Muto yo yebi lobby ayaki ko exposer mutakala na ye na télévision pour batala ye pour azwa buzz. Et cette personne au cause à la facilité au refongolele ma beaucoup pour embrasser ye beaucoup mi bami non relation entre selon moi entre journalistes et les artistes na kolinga ezala relation professionnelle et souki nanzela musala un point barre to kendaka kostafete parce que là je suis tadi ndenge donc yambinga lokola confrère na yo mais so na bimi libanda na cause la papa ya bana moko boye mobali ya mwasi moko boye voyez-vous un peu là-bas c'est autre chose ici on fait makamusus libanda to sali makamusus voilà mais les comédiens bazwaka en fait ils mélangent tout ndenge azana scène na vie na ye nyonso eza soki asalaka ajouaka rôle ya kibula wana ba tiye na rôle wana parce que ils savent que azabula. Oh, donc bazuyo batio wana ozu rôle na yo wana ya kibula ti ozo continuer nango parce que tout le monde sait que non ndenge do ezabu ya na ndenge ya scène mais or libanda scène vie o ya salaka ngwana yango pe ozo mona bandeko oyo o bazo exposer ba papa na biso na ba mama na biso na ba pratique mabe eza makambo bango basalaka en coucou. Alors, pour que moyen que tout le monde va côté na ben na bango. Lokola ils sont déjà bazala ils sont loko ya ko protéger te na ba vie na bango allez to zoapé to yang nango na télévision to coller batunyo so poto ko cannabis tout. C'est ça l'objectif. Voilà. OK. Balinde mélange trop vie privée. Na personnage besoin incarner différents ces à la télé. La majorité sont comme ça. Oui. Donc bokeseni ezate personnel nani mais oui et belé to kutanaka donc na bango otali bena oh adasa mais adasa borwana do abeta ngo bien mais awa adasa akomosala ngo boye kitoko boye ndeni donc adasa asuka na makambo na théâtre te amemango ti libanda eza na batu misusu bamelaka masanga te mais na scène batie na rôle azo jouer il faut amela masanga mais peut-être akosenga te amela masanga ya masanga ba luka eloko oyo ekoki kozala na couleur ya masanga pour décorer scène na bango ekende identique au mona ba pesi ameli mais libanda pe amela kango te ba misusu soki balobi non rôle photo luka mutu modo alangwa ka mingi bazu pena mutu donc alangwa ka parce que c'est ça sa vie voilà au lieu pe asuksa ngo kana scène te abimi nango ti na vie privée na yango moni ba relation na bango na batu o ezo kendeka kebudi voilà il faut nga bela ba théâtre mona ba ka miska miso pe de kutra na biso tele pe na rôle mero a jouer na pièce mo boy na vie réelle pe kutene na ouais mais là tali carabo tout na vie na c'est la vie de voilà ezama mo zo lobama so na ramino na émission parce que yo lobela khaepe bato bazoloba ke Belvin ko bebisa théâtre tati yo zala trop fan te debi ko zape fan te momo ozala na côté à vérité Belvin zo bebisa théâtre côté ni yeni mdaye ko bebisa théâtre zala la ngo bien
Bah, merci beaucoup, Adassa. Je salue d'abord la poutine de l'écriture, il y a Cinéma Congo, Belvi Kondi. Félicitations pour le trophée Nayo, équipe Mobimba. Il y a Belvi Télévision, en tout cas, félicitations. C'est tout un travail et mérite un salaire. Et ça peut mériter un salaire Nayo, au mérité. Au moni, Batunion sur Bazo Kolobake Belvi, Ayeko Boma théâtre, la majorité, Bazana Boulogi. Oui. Oui, la majorité, Baza na Boulogi, Baza na Chindoki. Au moni, la majorité, ce sont des personnes qui ont raté déjà pédale. Ok. La majorité de personnes, ce sont des personnes qui ont raté élan dans le théâtre. Au moni, Herbiso to banda université, toko kenayo université to bandi G1 zela moko, menga naza na ba objectif nanga. Na ke pona kende kotanga. Na ke pona bongsa lobi nanga. Mais yo ye na ke na okene ko affronter bena université na ba étudiant bazalaka kuna. Donc yo nanga to kozala conduite mon côté to zala na comportement mon côté. Na kotanga titi na tangi nzamelo asalinga grâce na zui papier nanga okumo benganga mfumo buku. Biso pe to tanga na bango mfumo buku. Ba mfumo chic. Comprenez? Baenyon so bazo benga ke Belvi abomi théâtre baza na kindoki. Ma chère, la personne qui a aidé aujourd'hui que le théâtre congolais éthique au sommet place César, c'est Belvi Kandi. Tu sais, je vais te dire quelque chose. 88% ou 70% il y a des comédiens, il y a baza ba parvenu. Ok. Oui. Ba papa na biso o ba tangeli théâtre. Ba papa na biso o balandi ba formation ya théâtre na ba maman na biso baza mais baza mokie. Mais siko parmi les gens qui ont étudié oyo bazwa vie na bango. Ba pesi yango na théâtre. Belvi est parmi batouana. Akenda tina ina. Belvi akenda ina. Moto yo abomi théâtre maman. Moto yo abomi théâtre. Akoki ko réfléchir comment na moi moki o nga naza nango na sala industrie mo boye ya cinéma na uzwana pesa ka bande konangai Valère ako réfléchir bongo te parce que biso nyonso to yebaki comédien so azu moi mbongo na ye eloko ya liboso ako welela fona ke poto fona somba voiture faut ba monanga. Mais actuellement les comédiens sont fiers va na payer ke poto pas zone ya ke poto. Voilà, mais Belvi a dit non. Non, ça l'année nin, na ça la chaîne à télévision. La chaîne ya télévision na bunda pour que na pesa lisusu bande konanga Valère. Belvi a pesi lelo image mon susu et pas ba comédien. Belvi lelo a pesi le comédien courage que yo comédienne oko fongola pe chaîne na yo ya YouTube ozo futa bande konayo opesi bango pe Valère. Belvi aujourd'hui ba producteur ba kendaki elle était restée la seule oyo à lokoti production on a comme ça on les sous place ça. Aujourd'hui si on parle de production, il y a ba comédien, na ba comédienne na théâtre, c'est grâce à cette dame. So yoki mutozolo ba ke Belvi abomi théâtre. Baza bae oyo bazala ba makangu ya ba producteur wana kala. Moni ba makangu ya ba producteur akala wana. Bangonde batu bazo regretter pourquoi parce que le producteur wana banda koya a payé $20 s'il vous plaît. Bayebi ba papa na biso ebele awa bayebi ba pesi $20 yo mona mwasi mais na $20 wana pesi yo eza pona mosala oyo oye ko salela ye ake ozwelango de milliers de dollars mais na suka azun zoto na yo abimino 10 fois yo gagné nini exploiter yo na musala physiquement donc maman a exploité sur le plan scénique, sur le plan professionnel et sur le plan physique, spirituel, à l'union soyanzo tonayo akenango. Parce que les comédiens oyoba mesana que non lobby ceux qui Georges Azoya Kinshasa de ato bengani Azoya pour na production na ye ba memelanga moi des t-shirts ya Zara, moi parfum, moi nin pour na ye azomona ke vie yangwana. Mais pendant que bazo respecter musala na yote bazo respecter na nzoto na yote. Ce sont ces gens là au ba moni que non Belleville lelo a s'imposer à lobby. Toko bando za la teke na théâtre, photo bando chanzo la ka batu poyo ozwa mokie. Belleville a tché lelo que quand tu viens au tournée à l'époque Erazalaki nanona et l'autre côté azo futa quand même au yé au saliata des tableaux aux $50. Ba panzi au makolotin
fini yo libele te ba commission PD te ba commission pe les lesbiennes te oye kaka opesi musala na yo OK ba futu même à 50 $. Aujourd'hui Bellevue est au-delà de 100 $. Ata au sali des tableaux. Tu viens on te paye par exemple 100 $. Maman, c'est un acquis aujourd'hui. Ceux qui donc retourner donc pas 3 4 5 fois. Tu as 500 $. Na muto yo abando ya apesio 20 $ a yibi na nzoto na nyonso atike lo pe na maladie parce que à l'époque to yebi ba producteur ebele pe bazala na maladie ebele pe batinda basi baya kobima na mibali awa o batika ba maladie ebele pe ba mibali misusu baya kobima na bandeko na biso basi batikela bango ba conséquence mabe na banzoto. C'est la jalousie. Yango donc monaka ndoki alia kaka muto yo asungaka ye. Allié na butu na moiboye akomi ko regretter. Aujourd'hui, vous avez votre sœur. Ba maman dit nana bazawana bazobunda. Ba papa Caleb bazali. Aujourd'hui aussi, je vis si aujourd'hui tozali na rivalité à Makassi entre Bellevue et Sila. Mais c'est grâce à Bellevue. Parce que c'est Bellevue nde Moutouazali, la marraine, il y a SB. C'est Bellevue nde à Orienta, SB. C'est Bellevue nde à Pessi Lelo. Sila oaza yaya naye à Pessi vie. Ce que Moutouana a bomi théâtre na ndengeni. Pour Nabino, il fallait abando sala ndengeni. Quand quelqu'un vient aujourd'hui à Zuba Valère Nabino à Tiango na premier plan. Na plan ya liboso. Moutouana koy Moutouamabe a bomi théâtre. Pour Nabino, il faut kaka koyaka kosala ka makambo de sengeli baye bazo koloba Bellevue a bomi théâtre baza bandeko oyo akala wana o babanda théâtre kala ba réussir théâtre été. Alors pour na bango bazo mona évolution ya ser na bango bazo kansande tiye azo laksanini akomi na boye akomi ko sala boye mais en soi Bellevue azali le Congo azali muto yo donc Bellevue azo mérité ko protéger ye ko prier pour na ye Bellevue azo ko mérité azala mieux sécurisé Bellevue azo ko mérité makambo ebele. Je ne dis pas que batu misusu bazo salate parce que ba maman dit nana bazo sala. Ba maman Ursule bazo ko sala. Mais aujourd'hui tout le monde misu na bango eza kaka epa ya Bellevue. Mwana wana auti ko yaka siko awa akomi ko sala boye. Non, chaque mutu na vie azala kana mission onzambe atindiye par rapport à une profession ouais, ta ngana lobi une profession bon. Et l'équipe. Par rapport à un travail, par rapport à une mission, par rapport à Elokomo, chaque mutunzambe a classe à Kamakamunaye, Ndenge Adasa, Bellevue a commencé d'assister les orphelins Naba démunis pendant que Bellevue n'avait encore rien. Sozongi à l'époque, en 2016, 2015 ou 2014, Bellevue Azala Nanine. Nelo côté Azala Nelo côté. Mais nabata wana Bellevue azwakaka ya mokie wana azoko bundake à partager ngona ba orphelin ake koluka ba veuve ake à partager. C'est-à-dire depuis kala nazala déjà na ba ambition ya ko sala makambo nga nazo sala. Ba union so bazolo ba ke Bellevue abomi théâtre baza bato mité mamabe. Donc voilà. Voilà, badnos bazolo ba ke Bellevue abomi théâtre baza mité mamabe o basaki boso baza na boulogie. On va vivre ouais. Concrètement, qu'est-ce que Bellevue a apporté dans le théâtre? Au-delà de la candidature physiquement, au-delà de tout chaud, Bellevue a eu à s'imposer, tout chaud, Voilà, merci, c'est une belle question. Voilà pourquoi nous devons traiter la question au lieu il y a aventurier au bazo koleka le kanaba etando eke. Bellevue a apporté premièrement la considération vis-à-vis ya batu au nyonso. Bellevue a apporté l'écriture na théâtre à Congo. Même baenyon so bazo ko ganga wana Bellevue abomi théâtre. Mais bazala baeto oyo bazo ko se retrouver na kati ya scène ya théâtre au Bellevue a commis. O peut-être bango bazali na incapacité ya kokoma. Mais Bellevue a eu a commis et permettre yo oye au jouer. C'est un acquis. Bellevue a yé lisusu ko la musa théâtre ya Congo parce que théâtre er ya ba CD et Koufi producteur wana nyonso bakei, elle était la seule yakoya kozwa relève. Si on parle aujourd'hui de production il y a ba comédiens et comédiennes, c'est grâce à Bellevue. Bellevue a apporté makambo ebele
na kati ya théâtre. Bellevue est une école au bana lelo. Bakoki ko bando tanga Bellevue. Bellevue travaille pour la nation. Elle ne travaille pas pour na yemoko. Okay. Bellevue travaille pour la nation. Bellevue à cause dans le néant a péché au sens. Maman, tozo kende nga loba ba mambo balabala te. Preuve. Maman Sila aujourd'hui soit à Sila. Toza na SB c'est grâce à Bellevue. Tout le monde le sait. Marraine, il y a chaîne. Tu sais que ça veut dire marraine, n'est-ce pas? Voilà. C'est yé. Ce qui est l'eau. SB mobo et zappé et zuppé ba fan mobo et pe balobela kaye patati patati. C'est grâce à Bellevue. Ndé a orienté. Tu sais que ça veut dire orientation. Ce qui ont mal, ce qui ba orienté yo mabe au kouei. Aujourd'hui, s'il y a eu une réussite, il y a SB, c'est grâce à Bellevue. Bellevue, aujourd'hui, a formé. Je te dis parce que je n'ai pas les droits, mais je vais demander à ce que, dans la séance, il y a travail, va permettre un quota. Bellevue, aujourd'hui, a une école où a formé. Banawana, bon, excusez-moi le terme, mes sœurs, na bengi bino bana na ndenge ya mabete na ba frère nanga. Basiana, banani, baza équipe oye azo ko transmettre connaissance oye azanango azo partager ngo na bango o bazo koma. Lelo ata Bellevue azate to kokanisa ye na babiloko wana. Lelo ata Bellevue azate le théâtre congolais bakozala fier. Il y a Bellevue. Si, maman, si aujourd'hui on parle de production, que comédienne Mokoboui, azo sala ba production, azo produire, c'est grâce à cette dame. Eze Belé. Amemi savoir naye na théâtre. Amemi oyo. Il fallait donc amema dans na théâtre alors, azo mérité respect et belé maman. Voilà. Bellevue a mérité respect belé, Zara Yeti, découvrir belé penza, et mincho wasala musala qui toco. Oui, oui. L'excuse la robo au théâtre, même sur le théâtre kalaté, kalizala qui au libanga, au sugi na mincho sugi libanga pas seulement publicité dans le théâtre et y pendant la norme. Na ba norme, voilà. Au té libanga za so robo na suka un remerciement. Donc le na penza ngale. Yobi mutu donc amemi de loko na théâtre. C'est Bellevue. Tuna bango nyonso, tuna bango nyonso. Aye oyo ko tourner pa na yo lobi ngande na zabo soki demer nyangi tem maman pardon wa boité s'il vous plaît pesa musala na yo respect yo so mona Rambo azo sala film a lobi nde na zabo soki nazo tourner zande de rock moto do salinga na sala non papa tokomi wapi déjà c'était na qui oui ou non si comédien nini pe comédienne nini à l'époque il faisait boye tournage wena suka apesi bino nyonso yo zo par exemple 50 zongandako azate mais elle faisait ça. OK. Aujourd'hui ceux qui lelo bato bazu gou na concurrence on est comique donc dès nazabo déjà si er nazo ya na tournage na yo so benginga il faut au foot et donc si au benginga oyebi déjà na mutuno ke non dès na bengi tadi boye azo ya lokola tadi do aza kombo fo na pesa ye $200. En fait, valeur, voilà, donc c'est grâce à Bellevue. Je sais que des fois, caché on est insignifiant. Insignifiant par rapport il y a des normes, il y a théâtre, il y a des séries, il y a des films. C'est insignifiant. Mais par rapport il y a ma coquille, il y a Bellevue, et ça mbongo ebele. Copier ça par exemple 200 ou 150, 150, 150. Donc boza par exemple 20 personnes na pièce moko a dépensé combien? So zui, waneza la kateke non nin, waneza oyo ye ozui par rapport à participation, sans compter à manger, sans compter le transport. Okay. Mais lobby de ezala ki oye au tourner, c'est ya transport en haut, tout le monde a nit. Ya l'art de zati transport en haut, au fond le transport $15, $20. Mais yo bazo mona yo na ba télévision ya ki sasa o kitio mati. Bellevue apesi bande connaît courage pour no yebsa bango yaya oko sala pe chaîne. O sali pe chaîne na yo ozo sala pe ba production na yo. Non maman Bellevue aza Congo, aza Okapi, aza patrimoine. Aza na ba potentiel. Donc jusque là Bellevue katinaye ba utiliser kaka 32%. Mais je te jure, 68% ils ont na réserve nanu basaleli en côté. Et puis
S'il faut aller en termes de production, on a des thèmes, il y a des films. Mais quand vous regardez, maman, on voit des films locaux, kin makambo. On voit des films locaux, temps de la fin, mia madre, des films locaux, misanthropie. C'est-à-dire, azuyo, adasa, à côté si on a vu moko boye, a tindio okende kotanga. Elle a des séries comme ça trop pédagogiques. Ok, non? Sauf Fandi, il faut na bloc note membre pour komaka. Na dictionnaire. Voilà. Na dictionnaire, na bloc note ozo koma, ozo connaissance na makambo yo ozaki donc ignorant. Et des fois on a aillé pour asa la bino temps de la fin pour vous expliquer comment le diable opère. Oyo bande qu'on a vu ce belé, je félicite le travail de tout un chacun. Mais oh bande ko belé na ba film na bango okokende okuti loboko kanga libumu kanga sima kanga zolo l'essentiel kaka tableau na eleka ba benga ke yepe asala ki pièce moko. Donc c'est un peu ça. La poutine. Non. Il faut la mais maman, à chaque époque nzambe doit tombola ga mutu moko. Ah oui hein. Chaque époque nzambe atombola mutu. Omoni ndenge nzambe atombola lelo ba Claude Kabundi o alesa na Congo. Eza ndenge nzambe atomboli ba fali pupa lelo ndenge il faut qu'on se le dise. Na ba comédien, eza na comédienne moko te akangi YouTube pendant plus de 4 ans. Ou kombo na ye etanga maka chaque jour na ndenge mabe na ndenge malamu azate. C'est belle vue. Et tout ça secret na ye ezalaka moko. Dieu et puis son travail. Kasi pour comprendre que adasa azaka na nzambe obi azaka na nzambe te talaka na bizaeli na ye na ba acte azo poser. En te regardant comme ça, on a adasa azo sourire, il y a adasa mais si ma ya ko sourire wana ozo cacher vérité mon bout oyo olingite biso to comprendre. Maintenant na ba aspect wana ce qui souffre le plus et la biso boye physique na biso c'est notre intérieur. Mais Belleville a un cœur talaka batebele ba mo benga ke elle est trop naïve. OK. Pourquoi? Parce que voilà, et comme elle ça la béloge, mais c'est comme ça, elle mérite plus. Voilà, que ça. Vous parlez de Belleville quand il a pas trop pour de l'écriture, donc soya commis, sentir oh maman d'a commis. Si. Elle a quoi en particulier? Oh, c'est là que bino lobby la Belleville. Ma chère, mais puis adasa. Belleville comme on les a valeurs. OK. Elle a des valeurs oyo. En tout cas, je ne dirais pas que les comédiens n'y sont basés en côté, mais Aza n'a pas particularité. Oyo, nano, jusque-là, nano n'a koutani nango et pas mutute. Nano n'a koutani nango et pas ya mutute adasa. Donc, retrouver le copain de Linga, quand tu as belle vie, à vous vendre. Bah, Valère. J'ai une émission chez moi qui s'appelle Le Code de bonne conduite. OK. Nakati, il y a Code de bonne conduite, il y a des choses qui sont définies, Nakati. Il y a des choses, et ça n'a pas ligne de conduite au na sala. Et pour bien que ça la musala nanga, na trouva que muto na ko fana na e. Parce que moi, même le musicien, même le comédien, je le regardais de loin. C'était un monde où je trouvais, en tout cas, je ne savais pas par où Kocha Makolo. Mais elle, quand elle a donké, quand Belleville na li doussou boy, na zoni bonamon, oh nyon son nazaki nango besoin eza aza lokola nzeta mbila mama. Oh adasa. Aza lokola nzeta mbila. So kati nzeta mbila okozwa banini ba biloko Montréal comment nous anini? Mandala. Non, kuna kutu na comité. Nazwa nano so kati nzeta mbila ebotaka banini ba bampose. À part bampose ezana nini mususu ebota bamakokolo. Voilà. Na kaka na kati ya nzeta mbila. Soko ke musika apesi yo mandalala. Mandalala wana okosalela ngo na ba événement ebele. Na ba matanga na ba fête na ba nini. Ce qui au zuikaka au kausika ba mandalala na ye akomi kombo. Okomo longola salité na ndako na lupangu na vie na yo. Ce qui au longo na okiti mwandambo akomi mbila.
mbila wana okoli yango na hernios okosalela yango mafuta okosala yango mosaka osali mosaka moko pe obuki ndika wana so buki yango na kati nango ozwi mbuma wana oke nango bokosalela yango savon et sokoleli yo bilamba elongoli yo salite c'est ça belle vie. Mais maman nyonso c'est-à-dire yé aza nzete ya mbila belle vie azali mystère. Elle a des choses oyo cette lumière ezoko étouffer monde ya ténèbres. Voilà pourquoi il faut la combattre. Est-ce que tu peux pas comment on a que batumo boye ba botama juste pour nous combattre dans belle vie parce qu'ils savent oye azanango. Voilà pourquoi ngana lobaka ce n'est pas nous qui faisait la force de belle vie. C'est plutôt belle vie nde asalaka force na biso. Par rapport à ba valeur au belle vie azanango. Ba valeur au belle vie dans azanango pona sola na yoboy ndenge to bandi sola depuis to bandi tisiko. Etininga te fona finga sila. Etininga te fona finga bobo. Etininga te fona benga bato ba PD. Etininga te fona benga bato ba lesbienne. Etininga ite fona kosela bato makamu pour accompagner belle vie dans ce qu'elle fait. Non. Yango ozomona les gens sont limités. Pembe na belle vie si tu n'as pas une tête maman au pouce en até. OK. Ezali moko ya raison oyo les incalcitrants oyo bino bozo komona lelo nde balongwa pembe ni naye parce que pembe ni naye a défendaka ba valeur azali mutu oyo asalaka reflet ya bonne conduite par rapport ya vie ya malamu o biso tozo kokutana nango. Voilà ko vanda pembe na belle vie faut za mutu ba o nyonso ba kima o le balongo ba fali po abenga ba fan révolté. Ozala pa mutu moko loko olingde bokendeleke bongote. Voilà. Parce que bato le travail na bon so regard eza. Makaso mudamu da tête ta ofanda te. Mais ofanda te ngai boyebi émission moto ta ko tourner awa na des mers. Émission na to tourner awa na des mers. Erka makambo ebimi. Nous avons réalisé selon nga une belle émission avec des mères. Émission naka Koti. Non mon émission ndenge ezoya. Et ça qui 46 minutes ndeto sala na ba faux direct. Na ki na 1.5K 1500 vues. Wana eza na faux direct. Mais le bureau de Bellevue ba moni émission na balobi non. Cette émission est collecatée. Supprimez cette émission. OK. Pourquoi je dois supprimer cette émission? Vous avez parlé de Bellevue na kati il y a émission na bino. Mais ezali na makambo o bo lobby wana na kati ezo accompagner kombo Bellevue, on suppose que eza na bêtise. Pour na produit na biso to lingi ngote retirer ça. Demer ayebi na zui émission na kaka ndenge bato bazotala bing 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 na talité que non te na supprimer ngo. OK. Na talité que lelo na ko bungisa audience ya chaîne nanga bato bakomona mabe non. C'est ce qui tue beaucoup de personnes. Ndenge nazabo il faut na construire chaîne nanga na bêtise faut so na ye awa na ye na matière. Yango omoni analyse na émission oyo nanga to sali depuis to bandi to bimisi ata matière mon côté tozo solo la makambo oyo esengeli par rapport ya ba profession ya ba maman na ba papa na biso. Mais chez les autres c'est pas comme ça pour batala ye bien faut na yage non. Faut te la rade bordir. Omoni petit wana dasa na biso moko mosusu mais moi nana tozala ki na ye akoboma yo. C'est ce que les gens veulent. Or, biso soki tozoya, toyaka pona koyako exposer ba via batuté, to salaka musala na biso. Il faut exposer ba valeurs en fait. Yango moni na pona belle vie. Ba o nyonso ba fan révolté, bazala pembeni na ye, ils ont compris que muto yo soto continuer na ye a obeb c'est la biso cop. OK. To rofinga bien. Donc soki tozaka pembeni na belle vie a obeb c'est la biso cop. Alors pour tous à la l'aise, faut to luka place to yebike ata osali no bêtises. Botalo kaka lokola ndako ezozika preuve na bango nyonso ndenge bazana. Je ne pense pas bako za la même attendre 2-3 vidéos moko boye bazala na belle vie bazo simba na bazo tambola bazo sala ba ambiance non. En fait ndako na ndako za na image na. Baba no kutana na ye na place à mosala. Donc eza lokola DT ndenge toye boulot boye DT donc a eu décision bino nyonso libana. Moi, je me rappelle, voilà. Moi, je ne tournais pas. Mais là, sur la côte YouTube, dans telle émission, moi, il faut que je me dise, comment tu mon bail. Dans par exemple, la chaîne, c'est où la chaîne où on a été. Il faut veiller sur les détails. Oui. Mais quand on dit que tel habit en famille, donc il faut qu'ils en aient faire. Très bien. Ils ont la raté, ils ont salé l'émission, matière, ils ont mis les mains, il y a bleu qui me déclaré. Ça ne passe pas chez nous. C'est pas bien, oui.
Donc, là, bon chèque ndako le bon monde d'été à tout tombe. Ouais, non. Attends, tout ça la so d'été à sentir que non, toi n'a pas norme été en tout cas. Non, couper l'émission, ça je veux pas. C'est ça. C'est quoi au moni eza biloko o ba non, mais dans la vie ceux qui osent supporter biloko on a été osa lokola mboa. Donc comme quoi agir par instinct. Conscience et longwe au comme mboa. Et ça pareil, na makambo tozo komona. Ba jeune mo boye bazana niveau T, bazana notion T parcours à salité. Vite fait t'as dit. Et ça là en fait jusque là non tout le monde était là qui so tout ça Bellevue a réagi parce que nous sont touchés bon plainte. Mais déjà Bellevue vous devez savoir Bellevue azali nation. Oui, mais c'est une non mais je fais pas les éloges sur Bellevue, eza makambo yaza. Ce qui azana yango te au contredire nga que non makambo lobby eza lokuta ta ya Bellevue yango. Bellevue est une nation. Aujourd'hui koloba ya Bellevue et ko changer ba donner belé sur la place publique. OK. Est-ce que yo yebi des maires comment attaché de presse ndengeni? Ndengeni kabali solo. Yé moko des maires aloba kangwa. Bellevue ka boye ka vidéo ka parce que des maires azwa grâce wana yo sala ba vidéo na Bellevue yango mona bato ebele balinga été. Parce que Nani Demer a une tête, hein. Na ba union so bazala na bango la celle qui est restée fidèle, c'est Demer. C'est sa tête, savoir faire na ye na conduite na ye ya malamu. Comprenez? Demer wana afanda art. Aloba ngo ka boy. Bellevue bazo sa vidéo alobi attaché de presse. Demer attaché de presse pendant que Demer a yebate na mutune ke ndenge no bima boye. Bakobenganga attaché de presse etikala bongo omoni les jours où Bellevue a fongola kaka ata moi le monnaie et bimi sur tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux l'internet en fait c'est que batembele pe balingati ba pousser na suka bi mamsu za pousser pe na suka ba tucho pe na mir ti okokito te ba ko sala ngo ba olembe puis bango moko ba kufa omoni acharnement oh ezala pour dire quoi pour et ça là yo passi tu sais maman oui je vais te dire un truc. Toi, na bandeko auto perdre na ba théâtre art. Lokola ba Diana Makila, to perdre pour na acharnement ya réseaux sociaux. Eza lokola ba Suzy Bantu, to perdre bango pour na ba acharnement ya réseaux sociaux. Et bêtise wana siko bazo linga koya kolata ngo siko et pas Bellevue to pousser yé jusqu'au bout. Na yebisio o tout qui va oser avec Bellevue biso toza. Et biso to koyaka juste na mayele na conscience na biso. Na mayele na conscience na biso. Bango bazala na ba mbongo na batu nyonso ba soutenir bango eza temps na bango biso to koyaka na mitu na biso et avant to tia mitu na biso to tche nzambe liboso. En tout cas, j'encourage toutes les personnes au bazo sa musa na bango bien, les comédiens, ba comédiennes nzambe donc azala na bino. Et boye ba ke bana oyo ba ye po ba bongisela bino musala te. Ba BBC na ba musicien nyonso ba détruire na musique yango ba yeko kota na théâtre pour ba luka moye pe ba bebisa ba carrière na bino ba vie na bino ba relation na bino ba tia ba division pour ba renier parce que bango baza lokola ba vampire bazwaka esengo ba vimbaka bazo mela makila et makila wana ezali ba mabe o bazo créer mitema mabe o bazo ko créer ba jalousie ba haine o ezo ko créer entre bino ba collègue bango bazo na katikati on a pour ba profiter. Voilà, c'est un peu ça, Dassa. Voilà, pour parler de ci là, on a obligé de faire à Bellevue. Pour parler de Bellevue, la preuve est là. Tu as Bellevue, tu fais ici là, tu fais Didanate, tu fais Bobote, tu fais Adaï Lungate, tu fais Moudoute. En fait, tu as habité dans Dimité qui est tu peux continuer l'émission. Dans Dimité, donc, sauf ça et les capénantés. Voilà, c'est ça. Là, aussi. Donc, il y a 50 minutes, tu le belika pour tout le monde sans finger. Ouais, mais c'est qui. Maman, ce qui est difficile pour les autres, en tout cas. Je t'ai dit. Moi, je me suis d'abord de la maman, elle m'a dit. Tu vois comment il. Au moment où tu as dit, tu vois comment il lobby na tongo. Et chaque question, il y a une réponse na yango, na forme nion so yo lingi. Ce qui peut tourner même question, na okozwa babiyano oyo oza satisfait na ba public yo balanda yo. Yango nga na pona Bellevue pona ba valeur o azanango yango omoni aujourd'hui na chaîne nga maman
Maman Belvi a laissé passer, Maman Dinana a laissé passer, Maman Top, Maman Moseka, Maman Kalunga, président Bodo, président Elombe, président Masumu, maman Nyon, son nom, papa Nyon, son salle à théâtre, Nandenga Malam, a laissé passer. Une fois quand tu touches Namoko Nabango, quand je viens, c'est pour écraser. Ah, ben oui. Hein. Ah, c'est pour écraser, est-ce qu'on a déjà bien conscient? Dans le cerveau. Mais ça, vous avez ce qui réellement un tel est appelé des lesbiens. Et tel est bien nini. Mais maman, natuna, est-ce que ndenge to fani yo nanga boy to yebi makambu yo sala ilobi? Ça oui bandeni. Yo yebi o nga sala ilobi. Tala, to mona ka ba emballage o ezo yaka na télévision te o che make-up, o che poudre, o che parfum. On dit mbebo. Omoni ngande na zabu ipena, omoni ngande na zabu ipena ba petro na pena est-ce que nga vraiment nga te to mona ka ngote. Il y a des personnes qui souffrent en silence. Si. Il y a des personnes au bazan na vie à salité. Peut-être parmi au bazo ko accusé oyo bazate na kat. Il y a des personnes oyo bazali na makambu ya mabe makas. Maman, c'est pas important. Tu sais, omoni témoignage ezalaka à l'église eza pour nous que ça Satan a sonné parce que Satan a kokaka humiliation te. Mais quand tu viens na musala obiso toza censé ya ko informer pe ko former bato okomi ko déformer bato okomi ko pesa ba information ya lokuta donc oza na mission oyo diable atindi yo pour na ko nuire na ba vie ya bato c'est pas bien to maman baganyaka nini yo nafandika boy na lobi kale maman oko gagner nini comment on a l'argent sale yango ozomona même ba orientation sexuelle na bango échangeant parce que tu sais quelqu'un qui est capable aujourd'hui yoza mwasi yo komi mobali ou mobali akomi mwasi mutu wana azaisusu na somo ya elo côté na vie na ye pour akose la même maman na elikambo ezala na maman mais wana eza zela nanu maman tu sais nga même tonga pamba pour obetanga atakande na zabu ezaka difficile pour cette question à ma maman tonga pour beta surtout ya sima ezaka problème j'imagine des fois mutu mo qui supporte tout ça ba douleur ba nine faut misi ça faut dis non soit kasi o to beta lisolo et là OK musika bende te kasi donc mutu wana mama akozala na souci na yo te donc ndenge yaza réputation na ye o donc c'est baby réputation na ye o donc c'est baby souci na ye pesa ya yo ebeba adasa souci na ye za bino nyonso boko mandenge moko lelo on a plus le droit ya kolata moi surtout bilo ba mbal soka mo mbal mo za soin za classe propre PD. Donc, c'est un peu ça. Donc, Eza Biloko Tokogi ko encourager. En tout cas, je suis pas d'accord avec ça. Adassa, Toko c'est mais ça fait mal. Hein? Trop mal. Ça fait trop mal. Est-ce que yo yebiti el bazolo ba que non bazali ba PD, ba sala rango na voani. Ce qui est interdit par la Bible. Nzambe aboma mboka mobimba na ba bébé o ba utaki obotama le même jour. O kutu nanu kutu Moutolou non équité bakufa ba innocent à cause de ça. C'est juste na se livrer na mabe. Batwande ngwana bakana mawa batute. Et puis même vous baza bande ko na biso to ko boya bango te. Mais batwana bozo collaborer na bango. Boye bake bazalaka jaloux ya beta obino botikala nango par rapport ya bandenge bango bakomela. Alors pour nos causes selon makambe et ça problème te. Donc voilà. C'est un peu ça, Adassa. Merci. Voilà, nous sommes à la fin. Tu as dit, Mbote pesi pa nani. Mbote na pesi na maman Bijoun Ketani, maman 90%, c'est ma maman depuis Belgique wana, au bon na papa Jean-Pascal Leka, na Baxi maman Zozo la femme de papa Noé Mabaka Lanzinga depuis Canada, Calgary. Hein, Calgary. Donc big dédicace à vous maman, à maman Deborah Lubanda, Lambinga Zor. Hein? Kilo mère à Calgary, à maman Yinga, Tata Po FAP4, Tata Po FAP4, en tout cas, Jenny Beta Industriel, maman Emily Seti Mayinga, à toi Aurélie Mafuka Yaba Aurélie, et pourquoi pas Thierry Mombaya. Merci beaucoup, chers confrères, patron, il y a Africa Mobimba Télévision. Un grand merci aussi à maman Dinana, à maman Ursule Pechanga, maman Top Wato, Belvi Kondi la patronne.
c'est-à-dire moko ya bamiesapi o deux akana valeur na via mutu. Le son totambola po tozana makila na mai soka balongoli ka moko na biso totambola lisusu te. Voilà pourquoi yoza ba valeur. Tu es le Congo. On va toujours vous accompagner. Félicitations encore une fois pour notre trophée. Et merci aussi à toi, ma chère consoeur Adassa. C'est la première fois d'être comme ça dans plateau Nabino. Mais félicitations, ça prouve suffisamment que vous avez un niveau. Et Nzambia a continué à combattre. Mais Koko Tamulongo, il y a bien sensé. C'est la maison de l'excellence quand même. Très bien. Voilà, oui, merci pour Nathan. Derrière la caméra, c'était Pitou Mansia. Pitou Mansia. Assuré côté image, son, on se fait l'envoyer de ça. Merci. Très bien. Merci, excellent Thierry Momba, notre diaspora. Qui était déjà pour bon, rater de bonnes choses à ton papa. Nous, je t'aime beaucoup, beaucoup. Le couple de papa Eric et maman Laetitia. Je t'aime de gros bisous à toi. Équipe d'Abdos la pesi binombote banana manager tina mutasuka pesi binombote penza ba abonné na biso news sur Africa TV ya top media o bokolanda biso ne lobaki ne bandeli abonné vous massivement so zana na abonné te ko zala mopa te olinga to kutana biso par hasard ozo rataka na bisao o s'abonner o activer cloche de notification dès que vidéo ko ti pas na le temps o tali biso calmement. Bien, monsieur, c'est un aux bloc notes, moi carnet, moi stylo, pour ma matière, et bien, peut-être, le début que à une sanité les gratis. Donc, on a besoin qu'il faut aussi ma télécommande pour qu'il y ait un volume sur une santé, maman et papa a été maté. Tout le monde a tout ça, il fait une heure du temps de finir mon douté. Vous allez possible. Comme je dis, l'habitude de tirer quoi pour y avoir bouzoba. So, botel, bat basala bouzoba na YouTube, so, tali ba visibilité na bango, binombo lobake. Mais ils ont important tout démarrer dans la médiocrité tout ça qui excellence et matin vous avez la maison de l'excellence c'est votre adresse la maman des étoiles je vous aime aussi oh linganga te boza la calme boza susu marambo linganga te penza moi trop boza occasion on est pas dans ce que ça nous rend tempo linganga le souhaiter on se retrouve très prochainement sur la même chaîne. Mais Adassa douceur ça va hein. On est là pour une émission, on est là pour une émission. Non, là, tu es là, tu es là, tu es là. Merci. Bye bye.